Mwaka mingi pona botama moto mwindo nakoyebaka te poso nanga soki ezali etumbu nakosengaka mingi na Nzambe ayebisanga kasi mwa ezali te nakomonoko mpasi. Bambote na bino nyonso bandeko balandi ya Vam Television na bisika nyonso bozwami topesi bino bambote ya ebele tango nyonso tolobaka na bino baye bozali awa na République démocratique du Congo, na baye bozali bongo na Angola, na baye bozali bongo na Brazza pe na Afrique mobimba o bozwaka tango topeli baku ya kolanda etando ya bayindo Vam Television. Tikino na mikili ya bapaya na poto kuna bolandaka biso mingi na bamwangisi Vam Television topesi bino bambote ya ebele. Nde wana na ezali na biso bayindo topesaka bayenge kieno topesi pe bayenge kieno na mokonzi na biso Fumukusu Kiamzala Mpanda na Ngola molakisi nzela ne songi ya nzila mokobi misala ya 1921 Fumukimbangu bayenge kieno mokonzi pe bayenge kieno na Nengwa Ngonda Nengwa Mwese Nengwa Ntoto elongo na libota mobimba oyo bozali kolanda biso na ngonga oyo ya solo bandeko balandi ya Vam Television ekomi tango oyo bolandaka émission Mindule na Mokili. Émission Mindule na Mokili toyesaka bino pe to rappelaka bino tina o bakeleli yango na Vam Television. Émission yango ezali pona ko réhabiliter secteur musical na bayindo to ko recadrer secteur musical na bayindo. Pambate musique ezali langage ya circonstance o ezingeli bato. Yango tolobaka bato bazana mawa mindule pe ya mawa ekoya pona ko kabula mawa na bato wana. Bato bazana bisengo mindule pe ya bisengo ekoya pona ko kabula bisengo na bato wana. Kasi lolenge na biso bayindo lolenge esengeli to la musique yango te to sala yango tolobi to epona ko réencadrer to pe ko réhabiliter secteur musical na bayindo ndeti boye po monake ezobala na te na ba circonstances o ezingeli biso lelo bitumeza na este bazo kata batumitu ya somo na ba baronette donc e osa somo ba pasoli mutu na nyama ko to ndangi moko moto asu na valeur te na ngambo este bazo sakanela biso donc na bino bomona ba image wantango botala rango na ebité esala ka bino ndenge nini po esala ka pasi na motema to mona bandeko na biso ba congolais na mboka moka moke Rwanda azoboma biso azonyokola biso na mabele ya este na mabele ya bomengo mboko ya munene ya boye ba osakanela yango mais toke na terrain sikoyo to mona ba réalité toke na ba bar musique plein ba tondi toke na ba kermesse donc ba kermesse ba concert ba musicien ba okana kaka ba concert ba kermesse ba na ba bar musique na bango ezobeta mais sur otali siko message yango ezobeta na ba musique na bango na ba kermesse na ba concert ezoloba te ezobala na te na ba circonstance oyo ezingeli biso ta ba passion tozomona na este mais message na bango ezolobela ngo te ezolobela beaucoup plus bomo ya masanga siko mboka oyo bato bazosepela bazobina masanga ambiance ezo continuer na ebité. Est-ce que baroza elika est-ce que baroza na mutema na est-ce que bakotia na makanti na bango ete na este bitumba ezali bato bazomona baloyembo bongo est-ce que bakokanisa ete bato bakufa na este te nzoka musicien azali éducateur ya masse donc musicien azawana pona ko éduquer masse donc ozana facilité ya ko transmettre message na partout pour musicien ko tarabisika nyonso sans kotoke na bandako nyonso na ba media nyonso musicien alekanaka mbala moko sans kotoke. Mais total na ba media na biso ba musique ezolika na ba media na biso ezobala na te ezolakisa te kimboka na biso eza na pasi na sika o ba musicien bala musamakanisi ya bato to bunda ko bunda te ke na sanga ya biso na biso to bunda to lona to bokola to lamuka na makanisi mais tala na ba media donc au mona te kimboka na biso eza na bitumba ndeni bato libanda ba ete mboka oyo na bitumba yo nzoka nde bino bokende libanda pona koloba ete mboka na biso na bitumba ko tia bango pena show wana ke bitumba na mboka na biso bakonzi bokota yango bolongo no ba sentiment ya komela ba sentiment nyonso bozaka na yango wana kasi bokanisa bolama mboka yango to baka musicien azali éducateur ya masse pona nzela na yo oza ko éduquer bato ebele o bazolanda yo tant bato baolanda yo bakolanda pena lolenge baomonela yo ti donc oza ko pesa éducation. Yango na sujet na biso ya mokolo malelo to kolobela musicien éducateur ya masse po musicien za éducateur ya masse nde nango ya mboto ko tapena na kati pena ya mboto banda makamuna biso pena lolenge longo bani de to lobaka na bino eza émission Mindule ezaka tango tozoloba
mindule pe kuna ezo tambola na biso ya elongo nde na bandeko ya régie bosunga biso na kotiela biso loyembo ya bato ya Congo nzembo ya Dr Nico eza ba loyembo ba vers ba 1963 sima ko kanzembo wana nde tokozonga mpona tokoba na bino manaka biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi kobongisa mboka eponi motu te moto nyonso na mosala tolukaki lipanda tobongisa mpe yango biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo mpo babongisa kobongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na matoi bato ya Congo oye bato ya Congo oye bato ya Congo oye mwana Congo bato ya Congo oye yoka lelo bato ya Congo oye bato ya Congo oye kino mason bato ya Congo oye kalaka na biro bato ya Congo oye bongisa mboka o bato ya Congo oye bino commerçant bato ya Congo oye ba musicien bato ya Congo oye vinilo valium bato ya Congo oye te na primaire bato ya Congo oye yeba oyo mboka kitoko Congo matondo mingi na bandeko ya régie na ndenge bosungaki biso na kotiela biso loyembo wana ya kitoko wana biso bana mike biso bilenge ya lelo tosangani mpona toluka bolamu mboka na biso toza na bosenga ba conseil na bino bakulutu ba conseil na bino bayaya ekozala malamu mpona ekomotive biso kolandela posa oyo toza nango ya kobongisa mboka yango tolobi bandeko balandi éducation moto azwaka yango nde balobaka na école moto azwaka éducation na libota moto azwaka éducation na lingomba mpe azosangana siko lokola moto azwaka éducation na libota ndakisa ba musicien bolekani mpe na bafamille oyo bozwaki éducation kasi ntango sikoyo bozwi éducation wana okomi musicien okomi sikoyo éducateur ya masse bato ebele sikoyo bakozwa sikoyo facilité bakozala na toloba nini okozala na facilité ya kotransmettre message na yo na bato ebele oyo bakolanda yo soki bato wana bazalaki na ezali ya mabe ale kolongobana te to mpe ezali moko boye ya malamu te na ntango bazozwa mateya na bino ya nzela ya bamusike bakoluka mpe kobongola ezali na bango bakotamba lolenge ya malamu parce que musicien azali éducateur ya masse ndenge tozoloba oza koédike bato ebele mpo bato ebele balandaka bino mais ndenge tolobaka moto azoteya na kati ya etonga moto aza na kati ya etonga azoteya apekisi bato botikaki ndumba botikaki moyibi botikaki kuluna na alanga nzembo oyo azoteya na nzela ya musique na ye apekisi bato kindumba apekisi bato kimoyibi apekisi bato makambo ya mabe bango mibale soki totali basali kaka mosala moko bapekisi bato kindumba bapekisi bato mabe eza bongo mpo pasteur atemi likolo ya cher ateya apekisi bato kindumba na musicien oyo ateyi na kati ya musique mais pas nzambe bambali basali kaka eloko moko kutu musicien aza na baavantage koleka pasteur musicien kutu nde asali mosala makasi koleka pasteur parce que musicien nde tolobi akotaka ndako nyonso sans kotoke
mais pasteur pour message aux nango faut banda ko luka batu mais musicien ma ramener zo côté na ba village ezo côté na ba ville ezo panza na libande ya mboka ezo kana bisika nyonso donc ça na ba avantage ebele liboso ya nzambe ba mibale basali musala moko mais total siko na ba réalité na terrain batu ba considérer beaucoup plus pasteur pour télémer likolo cher à pekisi mais ba considérer musicien té mais au moins la route musicien wa pekisi batu tant musuma be ça sincère na makamuna ye il passe la rango tatambola lolenge ya malam mais pasteur azo pekisa batu mabe na ba cc azamaka mabe o ya sala ka pekuti ya grave si una minute wana on te batu ya reconsidérer pe ça ba musicien mais pas ces aranine ceux qui batu ba considérer ba musicien ngote za par rapport ya ba texte na bango ba komaka ya mabe muto olinga te mwana ngai afanda na isika musique ezo beta po ko beba batu pe mususu bana bango pe ba beba kana ba musique yango pe ka wana yango mone sara ete ba considérer ba musicien te ba benga bino ba musicien ya mokili or répondre nga musicien ya mokili azalaka te po mona ke musicien ya mokili azalaka te na rotu na bino ma motu na moko kindumba esalema wapi na mokili kikulu na esalema wapi na mokili makama be nyonso o tomona esalema wapi na mokili siko soki olingi opekisa makambo wana ongo pekisa kindumba olingo pekisa makambo be ezo salema na mokili na banzela loyembo na yo loyembo yo ko beta wana ko za loyembo ani wana yo mo ebia loyembo ya mokili kasi loyembo o wana ko beta pe pekisa bato kindumba ezaka loyembo mokili ebongo musicien wana o akoyemba loyembo wana za musicien nini ya mokili yango moni botika ko sa ba différence ata mutu ba benga soi disant bato ba benga soi disant ba musicien profane ba musicien o ba beta musique religieux bon on ba musicien mokili musique ba beta pesa ka musique ya mokili yango moni botika ba penser wana tout à l'année message ya malamu yango ba musicien boyemba ne ba message ya malamu oyeko la musamakanisi soki to esaka bino bongo ezatang bo la remission oyo bokanisaka bozonga tana bo moto na bino tant bozonga bo moto na bino ya solo bokoluka pe bosa pe luka malamu yango to lobaka ba cause ya mike wana to négligera ngote cause yango eza nini bonzambe ya baindo ya bakoko na biso ezate na ba musicien ezokamba bango te yango moni baosa makambo kaka na balolenge na bango to pesa mino ba exemple belé po molimo ndakambaka nzoto mais bonzambe na bi ya bakoko na biso ezate pa na bino ba musicien yango baosalaka ba n'importe quoi or nzambe aza mobateli ya yambo do mobateli liboso ya bikelamu na ye alukaka bolamu na bikelamu oyo ya sala kasi soki pe bonzambe yango ya solo za kati na bino ba musicien bokosala nini bokoluka pe bolamu ya bato bakolanda bino yango ne kolakisa ete bonzambe ya solo eza kati na bino bokopesa mate ya malamu na bato bakolanda bino yango wana ndetina ya musicien yango tolobaka bonzambe ya bakoko na biso esengeli ezala na bino na esika oyo bokambama na molimo ya libanda bokambama na bino na molimo oyo ya bino moko yango moni toyaka toteyaka bino topesa bino bajara ya makanisi po bomeka ta kobongola loyembo na bino po boza ba éducateur elateli na yo okolata molato moko boye eza nango simple kasi na molato wana oyo lati wana eza nango simple moto petanga moyo alukasa nini alata pe lolenge wana elingo bake oza ko éduquer moto partout na ba texte na elateli na lolenge nyonso o musicien ozaleli yebake bato pe bakosa nini bakolanda lolenge wana yango to mona lelo ba pantalon lokwa niti bakata fumbwa ba pantalon moko ekata na makolo libanda soki lelo sali succès na population eza à partir banani ya ba star ba musicien tant bino bo latango na monaki musicien wala taki eloko wana ngape funa luka na latango sai ga nango mode mutu pa latango baby lelo na bakoko na biso na coutume na biso soki mwasa na zemi abombaka yango na mulato ya munene mais botali ba Rihanna ana zemi atiki nezemeta emona nango libanda alati ba jara elamba moko boye mipende zomona na katango bomoni ke musicien wana pa sai lolenge wana bosaya ni bokopi yango yango telobi mutu alandaka musicien na lolenge azomonela musicien le pesti wana ko mwasa na zemi tika libumezo mopepe ajo atiki ne pe libume mi libanda pa landa ko na ba musicien mais soki ce bino ba musicien bo lakisa ki zali ya malamu oyo e ko sala ete mwasi so azana zemi ayeba ko protéger libumu na ye ke batu pe bando sa nini bando landela yango soki pe bopekisi ba lolenge ya bongo borokisa pe batu soni ya kosa nini ya kosala bongo ya boza ko éduquer batu yango moni tango to komi na ba année ba 1960
musique yaki susu ko beba lisusu makasi lisusu po ezalaki eleko ya bonsomi na biso bayindo esengaki bapesa bamate ya pena oyo ekolamusa makanisi ntango bato bakomi libre bayeba kolamusa makanisi na bango bamate ya siko ezalaki pena yandaki kolongobana te. Dans mon secteur musical les ko beba ba musicien il faut beaucoup ma conscient pour transmettre yango na bato. Donc eza nango makambo yako kangamela ka bino te po eza rôle na bino. Éducation oyo zuna baboti na yo mais luka pe opesa ngo na bato ba rolanda yo mais bino bozu éducation lolenge mosusu oyo pe bozo talisa na banzembo na bino eza lolenge mosusu. Donc ezo sala pena malamu te par rapport ya ndenge musique esengeli ezalela ya so bandeko balandi mindule eza pona opesa mateya eza moko ya nzela oyo mateya elekanaka facile po elekanaka na rapidité. Tozo neti loyembo ya Samangwana na Dino Vango bayemba nzembo femme africaine na nzembo femme africaine wana bateya mingi basio bazana bapoto tango bake na mboka ya bapaya ona tango topesaka mbote na baye oboza libanda ya mboka do bamateya ope eza pona bino ndakisa basio bolongwe awa na Afrique boke na bamboka ya libanda bokuti mindele bazana ezali na bango ya libanda batambolaka na bango na basous-vêtements basalaka na bango makambo ya buzoba na banzela oyo na ezali na biso tosalaka yango te mais alanga nzembo wana apekisaki ba musicien wana apekisaki bilenge basi bizela mindele za pona ba mindele eza na rythme ya bokoko na bango biso be photos ana ezali na biso aloba makambo ya ebele mondela memela biso bible so motali na kati ya loyembo wana alanga nzembo wana pena a raisonnaki akanisaki pena maya malamu message ya malamu pona kopesa na bandeko yango tokosenga na bandeko ya régie botela biso loyembo ya Samangwana na Dino Vango nde tokozonga na bino na plateau lisusu matondo nayoki bakomi koboya bonkoko ya Afrika na basi ya mboka na biso oyo somo ya likambo na seki nayoki bakomi kokima bonkoko ya Afrika na basi ya mboka na biso soka moni Paris a changé moindo akobota mondele ayebi kobota moindo teo zuwani na yele ba mama tozali bikela munzambe ya sala liboso ya mondele babomba veriteo zalani mayele bana Afrika baninga basi Afrika bokeba na mentalité oyo bokomi kodefa tango mobali ayeno na mpoto olingi lisusu kotosa mibekwa mobali na ndako te mobali aloba olobi pouvoir ya mobali etikala na Afrika solo kuta baloba bizaleli na mboka mobaya kasi ebongi opona oyo esengeli ya mabe otia mpembeni bamama ya Afrika basi Afrika boyoka message ya mwana vangu Dino Vango ayeli bino tolili loba na ndenge bokomi koimite mondele suka na yango bokokota molongo ya zobu striptease partout lesbienne kosambwisa nzoto eloko ya soni na bana Afrika kotekisa nzoto lokola lipa na bavitrine eloko ya buchafu na bana Afrika kolia na lolemu kati ya balabala kokanga na pamba na bametro ebongi na biso te ezaleli ya mindele ebongase na bango na ritme bokoko na bango moindo onikosa te bamama ya Afrika basi Afrika ole na lutu kokwaka lukasa te bonkoko na yo kokwaka te bonkoko ya bana ya Afrika
ezali nano kotosa bible mondele amemela biso bible akengama na ye kolanda ye te afrika mets-toi debout kasi afrika lamukani na mpondi ye oyo ezali message aux femmes africaines obolamuka bolamuka afrika bolamuka. Matondo na bandeko balandi matondo pe na bandeko ya régie lolenge bosungaki biso na kotiela biso elema video wana omoni ntango tolobi musique musicien aza éducateur po musicien na moto aboyebi musique ya message ya malamu etikalaka libela na libela ezalaka na avenir lelo moto ayembango aza te me bato bazo continue na mokili baluka basala nini batelecharge yango bayoka babénéficie na mateya wana me musique oyo ezobebisa ezalaka na avenir mokuse bosaka baremarque bamusiki mingi ebetama na ba 2019 awa ba 2020 lelo ezalaka susu na succès te mpona nini eza musique ya buzoba donc musique ya buzoba ezalaka na avenir te yo sikoyo oza na mposa otika elembo otika trace na mokili mpona bato oyo bakoya na nsima bayeba yo sikoyo trace yango oyo otika na bamessage nini bamessage oyo bamusicien lelo boyemba me wana bozotika elemba mabe parce que génération oyo oya na nsima ntango azomona bamessage na bino omoni teki ya comprendre eke bozalaki bato moko ya malamu te me alanga nzembo wana wayembaki loyembo na ye ya kitoko ata aza na ye te bato baotelecharge yango bato baoluka bayoka yango me totala kaka lelo na bamonde yango ya musique bamusike oyo wana ya mateya wana zwaka bavie yango na bainternet omona eza ya grave te ata musique moko te ya bonsomi to mpe musique moko te ya mayele ebetaka ba 1 million ba 2 millions de vie me zwaka musique moko boye oyo ezobebisa jeunesse soki ebimi il y aura un parti ça la minute wana ba mo ba 3 millions de vies donc elingo ba ke ba tu ebele baza wana pona yoka musique ya mabe mais ba tu mukie baza wana pona yoka musique ya malamu yango moni na balandi ba yoki musique na ba musicien esengeli bozala bato boza conscient boluka koyoka ba musique ya ntina pointe bi bato musique bato ba yoka musique bangani ba obetsa musique na babar bangani ba obetsa musique na ba kermesse mais zo siko na babar tant musique wana ezobetama ndito lobaki na ebandeli ezolakisa te ke na mboka ya este bitumba ezali mpona nini mutu wana ayebi te ntina ya musique nzoka ntina ya musique ezali kobalana na bacirconstance oyo ezingeli bato siko lomboka na biso bacirconstance nini ezingeli yango ya pasi seke tia baloyembo moko boye oyo ntango bato baoleka baso bacomprendre ke mboka na biso ya na pasi bakonzi bolobi nini biso moko peuple mpe tobunda siko bamusicien boza na facilité ya kosala makambo wana boza ba éducateur ndenge tolobi musique kosala succès na musique eza kaka te koyemba ba insanité bato mingi oyo totangaka bakombo lelo ya bapapa na biso mosusu ya kala oyo basalaka succès na musique ezalaka te mpo bayembaka ba insanité tozi batata na biso batata lutumba bango baza na mokili ya molimo ti asala succès na kilutumba na ye wana ezalaka parti ya bamasese na ye bamateya na ye anda ye kopesa yango esalisi ye succès. Mais musique oyo eza nango na tina te oyo ezomema nango message te ezalaka mpe na avenir te kutu nde ozodétruire nde génération so génération ekoya ndenge tolobi ntango bakomona sikoyo bino makambo osalaki ezalaki nango ya malamu te me baoluka bayeba su bino te botika bilembo ya malamu lelo mwa mokie bafranco mwa bakelke musique na bango bayemba oyo ebalana oyo eza to bata mwa malamu etikala. Mais pour la ligne bolanda ba exemple na bango bino ra soki akufi papa wana azalaki poète azalaki musicien qui toro mais pour la ligne te bilenge bana bozolanda yango tolanda ba interview ya papa Lutumba alobi toza na posa bana baso ba mateya oyo po ba pesaka yango zosko ba mayele wana soki ba musicien belé baza bongo omoni teke musique roza malamu tolingaka te kolanda ezali ya ba musicien mosusu ya libanda to kopiaka yango epai na biso eza mabe parce que musicien oyo botami ndakisa exemple botami na Congo lukana no bolamu ya ba congolais bandeko na yo ba ondolanda yo mais ko détruire avenir na bango te ko tinda bango na mabe te oza na facilité ya kotinda mutu na mabe oza pe na facilité ya kobongisa ezali ya mutu kende siko na el ya malamu ndeto lobi kende na lolenge ya malamu ngo eza lolenge nini bonzambe ya solo nde ezala kati na bino po bokende lolenge wana ya malamu. Papa Wemba ayembi nzembo ya travailler na beta libanga po ete nazwa mosolo na motoki na yo nde okozwa lifuta
na robala mais mpo na nga na robakisa na moto ki na ndo kozwa lifuta na kolona na kobokola po lifuta ngo makoki wana ekola lisusu mais zaki ba mateya malamu oyo elai ko motiver jeunesse ya tango wana elai ko motiver bilenge ya tango wana po ete bayeba koluka kobeta libanga baza ba fainéant te vie ezali kaka te koyesa mutu akende na buzoba vie ezali koyesa mutu azala prudent na makambo nyonso mais bino tango bozolobela bato bolobela bango survie na bango bazala prudent na bomoi na bango bopesa bango ba mateya yango moni tozongela tango nyonso mateya bopesaka ba musicien bopesaka ba balande na bino ba mateya po boza ba éducateur ya masi kotobola litoi eza message te ba tatouage ndenge bosalaka ya message te kozala star eza bongo te yango moni fo bolengela bobongisa lolenge na bino po bokende lolenge oyo elongo bani bandeko na ba musicien na ba musicienne surtout ba musicienne chose grave tout lango pena lelo ba musicienne ya lelo mawa musicienne nini pena o azobiemba musique ya message na bato na ba media bino mora botala bato botala ka mingi ba musique botala mingi ba musicienne kutu bato bazo bebisa susu ba ba texte ya musique makasi za ba musicienne même na ba elateli ba aussi ba style ya sexy ba komi ko tsango na kati ya musique mais za ba musicienne na ba musicien pe lisusu yango mo na ba musicien na ba musicienne bokende lolenge ya malamu bo epesa conseil to tunaka bino motuna alanga nzembo ni na olinga mwana oyo ya boti oyo ya éduqué un jour akoma danseuse ya musicien moko boyo azo régner lelo na ndimite oluka optinda mwana akoma danseuse mais pourquoi bozwa bana ya baninga bakoma ba danseuse oyo boko exposer bango liboso ya ba media c'est que bozana souci ya bato wana te na ba danseuse yango c'est que bato yango ba kamba bino ba na souci na bino te to yambaki awa orchestre Guillaume Matata moi motuna moko to tunaki bango concernant lolenge ya elateli ya basi oyo azo kamba na orchestre na ye bozo na biyano nzaki simple alobi toza ko éduquer lolenge nyonso tango modi ya ba mama bazo s'habiller boye basi ya orchestre ba s'habiller boye ezali message mobimba o tozo pesa pe na bato lolenge esengi basa nini bazalela mais tango pe bino bokomi ko pesa bola kisa elateli moko boye ya mabe ba elateli wana tolobaka wana banzo tolibanda c'est que boza ko bebisa pe bato bakolanda bino de génération à génération Congo ekomi tango na biso bozo comprendre te mara mingi nini o tokomi ko vivre lelo bozo comprendre te ba réalité mingi o tozo vivre lelo Congo tokota na lolenge ya sika yango tobi tango nyonso botikaka kozalaka matoyi mangongi kozala têtu eza mabe parce que message o tango tolobela yango ezali pona ko éveiller kolamusa makanisi na bino ba musicien bolamuka boyeba ke bozaka na ngambo munene tolobi awa yo l'équipe pasteur na ozana ba avantage koleka ba pasteur okosala mosala oyo kozwa mapamboli ebele koleka ba pasteur po yo kotaka isika nyonso sans kotoke ke pasteur done yango lokolo za mutu ya lolenge wana ya ba dimension wana ya koleka bato ya bongo kasi considérer pe lolenge oyo zali botika osala la musique na lolenge ya sentiment wana ta msuna elembo ya musique te mais okende ka lolenge moko boya mabe te musique eza sentiment te eza elembo mutu abota manga nango elembo wana euti na tata mokeli o bolobaka nzambe biso lobaka tata mokeli père créateur yende mutu akela bilembo wana pe atiango kati na bato po baye kosalela yango na mokili mais bilembo yango eza dévié na mokili oyo tozali parce que mondele nde mutu asalaka nini alandelaka biso na mokili oyo tozali bamindele kuna soki basali boye ezali lolenge ezali na bango bayeli bino yango boye tobaka ntango nyonso mindele balukaka kolalisa makanisi na bino peuple na nzela ya musique mpo bozala ya kolala bozala kidiba bo comprendre te makambo nini ezoleka na période na bino or période oyo eza période moko boye ya makasi donc eza période moko historique pour le peuple congolais et c'est un peuple congolais azala éveillé à lamuka à comprendre les périodes yango à bala na période yango pe à respecter yango
mais peuple aza ya kolala na ba musique o bino ba musicien bozo yembela bango to kende na banzela mosusu omona ba bar musique mais ndenge nini bato bayebake bitumba bato bakufa na este tozongela ngo ntango nyonso boyemba kaka nzembo moko kaka ke pasi na Congo te fo bolobelaka yango eza kaka te boyemba ngo kaka lolenge moko fo bolobelaka yango na ba musique na bino fo kopesaka mateya na bato ba musicien baza ebele oyo baza mwa mokie bameka ta kopesa mateya lelo napesa na par exemple ya Redi ya Misi asala succès na banzembo ya sanité te asala succès na ba bêtise te na ba réalité ka banzembo oyo yimbaka ya ba vie wana ya rolobela moto survie po bonga na bomo bato babonga na bomo ezate pe basimbaka sutani to nzambala ya sango mezaki pe balukaki babundaki na bomo ina bango yango esalaki ete babonga na vie kasi eza mateya mobimba oyo kosala ete bato bayoka ngo bazala kaka te bato moko ya kokendaka ba église kosambelaka kasi baza bato ya kosala nini mosala oyo kobotela bango makoki eza liteya mobimba eza mateya donc tozwi ba musicien ya lelo na ba musicien ya kala donc mbuma ya makambo na bino oyo bosalaka na musique ezomonana te na population mais ezobebisa nde population ezobebisa bilenge balandi oyo baolanda bino oyo balandaka bino ba musicien ba star odefrise suki yo mobali star odefrise suki okangisa ngo pe nwani moto atanga moni abi ngape fona kota na style yo yepi mobali ngo asaya nini adefrise suki alandika lolenga moni lo musicien mais ça na conséquence mobimba oyo kokene a partir et rokende ko détruire cerveau na ye po suki no africain ko kozala ya kolemba te fo ezala makasi po ndenge nzamba saelaka yango eza bongo po edozaka ba rayon soleil wana oyo ekitelaka biso na mutu bokati ba bilamba bozwi ba teinture botie botubo matoyi bato basala pe nini balandi lolenge wana donc eza pena kobala na te na lolenge oyo musique esengeli ezala lolenge oyo éducateur esengeli azala un éducateur musicien aza un éducateur de moto aza koéduke bato ebele yanto biboluka botika bilembo ya malamu de génération à génération bato bakoya baluka bayoka bino mais te boluka botika bilembo ya mabe o de génération à génération ba comprendre mabe na bino kutu pona ngana loba nini musique wana oya mabe oyo ezanga conseil oyo ezolalisa makanisi ya bato ezana ngo na avenir te kokufa ekozala sute yambo talika ya pesa exemple ba musique ebetama lelo suka wapi so yo kango musique akala mais musique abwanya ya conseil muto aluka yo karango yango bana kosunga mutu à chaque moment asala makambo na ye koyemba musique ezaka raté tant bomonaka va mu télévision c'est que musique obwando yemba il faut kaka ezala kaka ndenge bato mosusu babaka c'est que ezanga c'est que bino bolingi tobetaka musique ya bakoko donc kaka musique kaka ya bafumuki mbangu tobi nini musique eza langage ya circonstance oyo ezingeli bato ezali mai oyo ezobalana na ba réalité oyo bato baviva bazovivre eloka banzembo ya libala oyo toyokaka banzembo mosusu ya libala mwasi mosusu okobala akoya kolukela o makambo na vi na yo yango esengeli kozala moto ya boye koluka lolenge oyo esengeli mpona ozwa mwasi oyo elongo bani mpona yo mais eza bamate ya mosusu mais eza makambo oyo tovivaka eza baréalité oyo tovivaka tolobaka kaka konyokola mwana ya mbanda eza kopesa mwana ya mbanda makasi ya kosala mosala kasi kokomisa mwana ofeneya eza message mobimba bandeko na biso bana poto bosala lombango ya kozonga na Afrique ekomi ntango na biso toya kotonga toya kobokola toya donc kotonga kosala makambo ya malamu na mboka na biso totika mboka ya bapaya eza mateya mais au moins bato baconsidéraka yango te pourtant eza réel yango tolobaka eza makambo mosusu oyo tovivaka ezalaka préparé na monde spirituel et pas tata oasala likolo na se pas ya nzambe toloba eza préparé epai ya nzambe yango mona mpe na période wana bamusicien moko akozala inspiré na nzambe po ayemba musique moko boye oyo ekobalana na ba circonstance wana mais le rôle à bateau batia bino beaucoup plus na koyokaka musique ya ba insanité buzoba bokozwa mpe likanisi mpe te to mpe tante ya koluka
koyeba message oyo elingi koloba nini mpo anini apesi message oyo eza na nini yango esala ete bocomprendre nini yango esalaki musicien wana apesa message wana yango topesaka exemple ntango tokomi na baane 1970 71 ntango aparcours ya Mobutu ntango akomi na authenticité ntango bamusike ya batataki ya mongana eleki kobeta nzambe na komitunaka fayaki bato bayokaki yango bamituna mpo na nini motu ayembi nzembo oyo fayaki bato bamituna me bato bamitunaki te bamonaki ntango mosusu ane musicien akomi na ye akompose na nzembo te tozozongela bamusicien boza baéducateur bozala mpona koédike bato role na bino yango wana oyo bozosala wana eza role na bino te yango mona esengeli bozala na encadrement ya malamu encadrement wana ekozala ya solo to mpe ya bonzambe na bino encadrement wana yango ekosala ete bobima libanda te bosalela mission na bino bozala dévier te parce que lelo bazodévier bamusicien nzela na bango papa wemba tolobaki badévia ye mazalaki envoyé ya nzambe na nzela ya musique badévia ye ya matondo na bandeko balandi ya Vom Télévision tokende kaka na émission mindule na mokili nzembo moko tabulei yango tolobaka ntango nyonso ezalaka na baperiode moko boye nzambe ya inspiraka ta musicien moko apesa bino message moko boye population mpo ete bocomprendre nini oyo bovivre nango na miniti wana nini esengeli na bino kosala me bato baconsidera yango kaka lokola texte kaka moto akomi balongi na bango kosala na bango yango te toyoka nzembo wana ya tabulei avenir Congo soki toyoki yango nde tokozonga na bino tokotia kutu commentaire mingi te bino moboyoka tobakani ya motuya boyokaka message lite ya ezobima na kati ya musique matondo bande wa régie botiela biso loyembo yango nsima tokozonga na bino mpo émission comme déjà kokende Kongo nde mboka ngo mokengeli koi mboka ngo mokengeli léopard mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya kasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi mikolo tosekanaki na mosolo ya mboka Kongo ekoki tofungwani misolelo tomoni bozoba nyonso tosali mpo ya kobongisa Kongo avenir ebongi tosala moto nyonso ata mwana Kongo ya mosolo mpembe ya nzoku Kongo ya bwanya nkasa ya mbila Kongo ya makasi moto ya nkoi Kongo nde mboka Kongo mboka ya bankoko Kongo bokomona pamba lobi bokolula yango Kongo ya Afrika Kongo mboka ya kitoko Kongo ya batu mayele Kongo bakobikisa yo
matondo boyoki kala mingi te awa tozokoma mikolo ya bonsomi mokolo oyo tobundelaki bonsomi tofungola miso tomona babozoba nyonso ezoleka tolanda bozoba wana te mpo moto akobongisa Congo eza biso mibale biso na bino bane ya Congo moto akobongisa mpe Afrique eza africain yango esenge tosala nini tosangana molite ya bien nzembo ya ntango nini soki bato basalaki message wana lelo Congo na biso engeki koma ndenge nini na nzela ya nani ya musicien yango tobi musicien na facilité ya kobongisa mboka nyonso ape na facilité ya kobebisa mboka nyonso boedike bopesa mateya yango tolobaka mingi na bakonzi na biso ya censure oyo bakambaka censure bolimbisi pena tosengaka na bino bosalela mosala na bino nzembo nyonso te ezala nzembo koleka na media tozwa bamedia nyonso na batente ntango nyonso miziki elekanaka po to miziki eza moko eloko elekanaka ntango nyonso na bamedia me bozwa sikoyo lolenge ya bamiziki wana oyo ezobetama na bamedia ezosala mawa na pasi ya me oyo bamiziki mpe ya bosomi ezali miziki mpe ya malamu ezali me ezalaka miziki moko considéré te tomona leo Jean Koubal bayimba mpe bamiziki mpe moko boye mwa conseil eza na kati mwa maloba moko malamu mpe na kati me nzembo ya Jean Koubal wana na ndimi te nzembo wana ya ndobeta na baba nzembo wana ya ndobeta na bakermes leo bamusicien baokani na basala concert le 30 juin wenge muzika tolobela mwa mokie bango bandeko wana na bato boza na kati ya wenge lelo boosangala le 30 juin mpona kobeta concert bookana botondisa stade wana ezala plein donc bookana bosala événement moko monene na Kisasa wa me libanda ya Kisasa nini ya kuna bitumba na este ya mboka na biso nini ya kuna bitumba me bini bolingi bosala nini bomobiliser jeunesse bomobiliser bato baya koyoka musique oyo bino bokoyemba atako bosangani eza malamu mais soki bosangani bongo na ndenge ba musicien wenge musika bosangani bokomi siko koyemba banzembo ya avenir kolamusa bilenge omoni peke oza so avantage munene na makambo oyo bokopesa so avantage munene na kolamusa makanisi ya bato bokolamusa makanisi ya bato susu ebele parce que na minute oyo bato bamotela siko bino ne basangani boye nzembo nini nango boyemba muto azaka ba Sylvie Mampata bolimisi muto azela kaka ba nzembo kaka o bino boyembaka wana te siko na minute oyo nde seke boluka boyemba musique moko ya malamu bosunga baleki na bino bo continuer de lenge o bino bozaelaka te boyemba musique ya mwasi kaka te musique kaka ya bandombolo kaka te mais boluka bozata ba exemplaire toloba nini bokomi koyemba musique moko boye ya malamu bobongisi balolenge ya musique na bino bokomi kopesa ba conseil na ba musique na bino ndolenge bwana kosala ngo soki na ba musique mususu boyembaka ba conseil bon wana malamu mais boluka susu boyemba ngo po ba o ba olandaka bino lelo ba musicien ba zolanda bino lelo baya na pa wana o bino bokotsa bango bobo ya corruption ya libanda ya mindele balingaka ba congolais te balingaka ba africain te yamoni balingaka ba distraire ba africain na ba congolais bosé la rôle na bino ya koéduquer po musicien te lobi oleki même pasteur azote ya na etonga eza bongo pa pekisi mutu kindumba yiba pekisi mutu kindumba liboso ya nzambe yo za ba avantage parce que yo message ne komelaki bato nyonso matono mingi na bandeko balandi na bino ba oyo bolandaka biso tangu nyonso to ba émission oyo ezaka te bomonaka biso mais tangu musu pe bomonaka pe biso po biso moko tolobelaka bino makambo ngo etali musique mindule na mokili mpe mususu bwando mona biso na babeti mindule na yango na bino ba obozo na posa ya koya koleka na kati ya émission mindule na mokili oza musicien oza na bosenga ya ko présenter musique na yo ya malamu o bino bozo sala wana bo contacter ba numéro ya VAM télévision bango nde ba yebi ndenge nini ba kokutanisa biso ba kokutanisa bino na biso po to sala na bino émission ba numéro ezaka nango affiché wana na itandoi bokoma bobenga toza wana pona bino to koyamba bino
tokosala nyonso mpona ete boluka bokoka koya awa na plateau. Tozongisi mpe matondo na bino nyonso baye oyo bolandi biso na émission na biso ya mokolo malelo mindule na mokili na bisika nyonso bozwami topesi bino matondo ya mingi. Bozaka wana ntango nyonso ya kolandaka biso, bozaka wana ntango nyonso branché na VAM télévision mpo etielaka bino ba émission ya kitoko. Na bato oyo bozwi biso ntango mosusu na retard, lelo tolobelaki musicien aza éducateur ya masse, tomekaki moke kolamusa makanisi ya bamusicien mpo ete bakoma koloba mayantina bakoka koédike population ebele oyo balobela maloba oyo ekobana na bacirconstance oyo ezingeli population oyo ezingeli bato na esika oyo tozomona musique ezokendele lelo mpo tobaki émission oyo eza mpona korecadre secteur musical mpe koréhabilite secteur musical. Yango wana mai oyo tolobelaki na émission nde na yango topesi mpe matondo ya mingi na bino baye oyo tozongeli baye oyo bolandaka biso ntango nyonso na VAM télévision libanda bisika nyonso wana tomoni Tata Meliba, tomoni Koko Nduka, tomoni El Futi Luzolo Koko bambote na bino, bambote pe na Kilandi Mansoni, bambote tongo bakilandi nyonso, bakilandi Mambu Ntsakala, bambote pe na banganga ngunza nyonso ya religion africaine. Pesi bino bambote ebele, Tata Bebe Tokabeya, bambote pe na bino Tata Ngando Amba Ngangula business, pe bambote na bandeko ya technique oyo bosalaki ete bobimisa biso liboso ya bitando. Wato moni na sima ya kamera tozalaki bongo na Tata Mbala Mantalila o bazalaki na biso na sima ya kamera, tozalaki pe bongo na Tata Kwaku ya Kalao. Topesi pe bambote na ngambo ya réalisation kuna kumunga la 9 lumière elongo na netimba les superlatives bambote na bino. Topesi pe bambote na DG na biso ya VAM télévision, DG kwa mambo elongo na cordon Kivu ya bambote na bino. Pe tomoni dircap na biso Nika mbote na bino esika bozali matondo mingi boza wana branché tango nyonso ya kolandaka émission mindule na mokili. Nde biso na bino tomonani na émission oyo ezali koya tokutani lisusu matondo kimia ya nzambe ya bakoko na biso ezala na bino ba musicien elata bino po ete bosalela mai na bino bosalela mission na bino ya musique na kati ya musique po ete bobongola musique na bino oyo bobetaka. Biso na bino tokutani na émission oyo ezali koya matondo mingi. Mikili misusu baito mwindo monyololo na maboko, mikili misusu bato mwindo fungola na monoko, nakotuna kantina